eboto bandeko na ngai. Eboto bana bonsomi e bana ya Congo. Lelo tozali samedi na mois de février le 14 na ngonga ya 14h24 minutes na baozo na kote ya Washington, New York, Canada, pe bisika ndenge na ndenge selon kaka méridien ya Washington. Ezali kopesa bino ta oyo tozali pe na ngonga ya 20h24 minutes na baozo zali na kote ya Paris, Hollande, Germany, pe bisika ya ndenge na ndenge ti na Kinshasa, Luanda na banza bokoki koyeba earning bozali. Alors na lelo samedi le 14 na mois ya février 2015 tozali live link ba ete okoki ko benga biso na kati na 3 fois www.radiolisolo.com na kati na Skype nde okoti na yo pe o participer to yoki pe opinion na yo to yoki pe mayele na yo bwanya na yo bato nyonso bakotaka awa na mon pays ma patrie bazaka toujours na bwanya. Mutu moko aya na makambo buzoba to opinion ya faible to ezanga na importance azali te. Sino ke ezali surprise ya munene eke bato oyo bakanisaka ete makambo balobaka epesaka sens te na bamwa ekoyaka na bambula ekoyaka bato wana bayaya komona ete bazali ba génial. Bazali bato moko balobaki makambo soki na mokolo wana bato bayokelaka bango nde mboka ebongaki nde mutu quelque part azwaki pe solution na vie na ye. Mais tozalaka toujours pressé à critiquer bato na ntango masolo ekolekaka live. Yango wana tokoencourageaka bato ete boya bo participer boya boloba oyo nyonso bozali na yango sans bobangi me bimisa oyo euti na motema na yo parce que mpeve oyo ezali kosala kati na yo ezali kopesa yo bwania wana yo osili koyeba yango te. Donc encore une fois tozali live soko oza kolanda biso na site na biso ya www.radiolisolo.com okomonaka batelefone na biso ezali wana koki kokotela mpe na nzela ya singa obengi mpe okoti na yo. Oza na Skype okoki kosolicite Papa Mayamba na studio na 3 fois www.radiolisolo.com akoyamba yo mpe immédiatement okokoma na yo part ya koparticipe na colloque oyo toza na pokwa ya lelo oyo. Donc sans plus tarder na sous-division mon pays ma patrie oyo boza kolanda oyo kamami mpe na ngai ndeko na bino frère na bino l'impresario Joachim Zambwana oyo mpe na moyeba na kombo ya Pakundungu le Grand de bisika oyo toza na émission tokolobela concernant colloque sur le calendrier électoral 2016. Colloque signifie débat kaka, colloque signifie masolo kaka, colloque signifie réunion. Donc toza na réunion awa live concernant la préparation concernant le calendrier électoral de 2016. Mingi bokoloba ete fo masolo problème ezate. Mingi bokoloba ye ba élection ezaka na kaka ya ba mindele problème ezalite. Mais comment ça na te na temps ya indépendance ya Congo na 1959 pour la transaction na 60 ba Belge ba proposer ki élection salema na Congo. E bandombe ba boya ki ba bite wana masolana za bino ba bindele to yibina biso tricage ni boko sala ka biso. Butadio migration aza parmi bato ba telemaka pour dire que jamais biso to kana élection te. To ko tia ba konzina ndenge na biso. Ba Belge ba na problème zalité so bo na une élection te boya te. Mo boya ba ka élection e ko salema. E na tamo élection ko salema bino tamo ko ya te. Boko yoka kaka mutu nini akopase pe mutu na akopase bolinga te akozala ka mokonzi mboka de enfin bande ko presima abako bazaki na prestige akomi mona ete bazaki na avantage si masolo etali politico congolaise na époque wana bakansaki te masolo ko ya bango nde tango wana bazaki surpris ya koya okuta ete abako ezaka na agence de Bakongo association de Bakongo et tournaka na Bakongo. Si on a bas comment c'est comme au niveau national, tu vois ça la face na nation mobimba. De là bah comment était mais l'élection nationale, surtout tali ba région so ba yé ba sangani masola biso na ba Congo et au de Kaput. De en fait ba sala qui MLC qui est mouvement national ou ba le monde ba sala ka ba on ba sala qui ba vote ba sangana ki.
mais élection elekaki kaka vote ekendaki kaka. Donc bolinga te RDC signifie République démocratique du Congo. Donc mot démocratie tant que ezali kaka wana eza choix na yo te. Naza soki nazalaka nzambe nde na kosatisfaire yo. Que démocratie eza nango ya faux. To tika babiloko ya ba élection. Na lingu tukoyoka calendrier électoral oyo te. Ingeta yoboto. Mais mwana ntaba siliki akobeta nani mutuna taba. De problème tout ça na yango. Makama ba élection faux masolo. Biso linga révolution. Ça va ta révolution salemi. Boko remplacer ka ba député na mukolo moko. Na ba province nyonso. Boko remplacer ka ba maire. Banani bino ko remplacer ke bo sali révolution bo remplacer ka ba ndenge bolingeli si base de quel choix, si base de quelle décision. O aye biso ke muto ko tira biso na mo village na biso ke biso to se plakana nani. Masolo na nde yango to ko débattre na poko lelo. Mais avant to ko bana section na ya mibale na tie yango ya koloko to kozala concernant préparation ya ba calendrier électoral oyo bimaki lobi le 12. To appelle la première section oyo na ozana invité te mais nazana leki na ngande ko na Soleil Pululu mutako kumba na première section oyo tana ko pesa maloba na ko pesa maloba ye moko loba na ye moi ba 1h à 1h30 mo bo to ko dépasser pesa loka ndenya ko kumbela yango moi masolo akoyela biso ezali live concernant ba situation oyo ezoleka na minute na Congo parce que toujours tenter mbulo ya 2015 tozaka toujours à jour sur base ya qu'est-ce qui se passe. Donc boyokinga déjà sujet du jour et kozala le calendrier électoral 2016 ezo bana na 20-15 minutes to sito koti déjà na train yango tsakatsuku se bana ja partir le 12. Donc mutalo basute ke ngana na matina 30 wani ya matana train matio nga matana ete aza libre ko vanda place azali les places de la train suzango ko yaka na 2021. Donc na lelo 2016 2015 train déjà ici et démarraki déjà. Alors sans plus tarder tikana pesa na bande ko na imbote awana ndeko Soleil Pululu ako se présenter na yena ako présenter sexuel boso oyo ya kukumbaka oyo ngana pesi bino yango nazapela ndeko Shindano Moisho mutazana nga awana kati yepa ko za maloba na ye tout comme nazape ko inviter bande ko belé o bozana libanda bozana ko yokaka bokota avant sito ke boyoki ke ba introduction se pesa mi parce que ba yaka na katikati na kota suka boyaka ko kosela makambo ya trop kembuta bansuba lobi 30 minutes 40 minutes ngana yeka bo 5 minutes yaka peu importe ozali nani na sirvaka tamba to bakotaka e nazela kate batu bakota po na tumba ntaba na ngai ya kabri oye okutika na tumba ntaba participer na komi na kota suko kutika mikuwa na mikuwa lia mikuwa donc bo ba ko yaka na retard boko zoka minute ya muke ou même pas ko zope minute te. Je suis trop strict de ce côté-là et à moi n'a pas kundu. Donc il n'y a pas un autre pas kundu bien nous va pelekete un pas kundu contrôle le pelekete. Donc au côté na émission na au côté parce que ça peut émission na yo bientôt vous allez voir batu musu va conduire mon pays ma patrie parce que biso tondo côté na masolo mususu botindi biso na ba niveau mususu il faut que na ba niveau wana bientôt il faut ba kulut batika ya pe musana baleki. Donc boza déjà ya koyoka très bien que mon pays ma patrie c'est pour le peuple et par le peuple. Alors ndeko Soleil Pululu na pesio eboto na yokuna eboto mbuta na ngai zambwana pakundungu le grand. En tout cas c'est encore kozala elongo na yo pe elongo na bandeko nyonso oyo baza branché na kati ya radio Lisolo radio oyo epesaka biso maloba radio oyo permetaka biso vraiment to sangana to pasola ka bamboke to solo na basolo oyo tali Congo oyo tali mokili pe oyo tali pe de temps en temps ba vie na biso pe ndenge to bibaka yango na esika nyonso tozali na mokolo na lelo vraiment nazana sengo mingi encore ya kozala parmi biso ala pona ko fongola moi parenthèse moke. Eh bien, le 14 février. Je pense que Belé, sans ignorer que les lots, ils allaient mon colo, mingi bazo bengango mon colo à Saint-Valentin.
et moto chaque coin du monde bazo meka ko définir en ndenge na bango na étude que ezali événement moko ezepela origine nango et na etali mboka na biso Congo lelo oyo na kosolola pena bande ko moi ebele bazakuna tout le monde kaka Saint Valentin bakotinda la yo rose boye bakopesa yo bakoloba boye para kata pele kete bakoloba boye enfin nyonso wana biso pe to melobi lelo en tout cas il faut tout solo la paix entre biso to me rappeler comme tuna ce qui est bolingo ezali nini kasi comme tozali pena ndeko china no kati na biso na ibite mbuta fakondo ko le karaye a pe s'appelle au sako na ye ou sinon ngana koba pena étaler penser au ngana zala ngo pour la neza. Merci ndenge tokokabulaka toujours bakoyaka avant bakozwaka pe option ya kozwa pe maloba bango avant ndenge olobi ndenge ekosalemela ndeko shindano moisho mwana ya Kivu topesio eboto na okuna eboto République démocratique du Congo ngai kombo shindano molisho ressortissant à Sud Kivu Bukavu nazali siège na Scandinavie naza combattant na sepeli lelo na pesa mi parole le soir na radio le solo pour na toka ko échanger donc na pesa mboka na bana mboka na pesa mboka na bana mboka na République démocratique du Congo na peuple nae bon pour l'instant na préféré na se limiter à on a sa parole et puis toza ko évoluer tout ce qui va sujet du jour to ko échanger to ko na solution mo itoko surtout pour na problème ya la République démocratique du Congo, pays Nabiso, Kitoko, Matondi. Merci, Tatu Soleil Pouloulou, toute ta émission Kumpala. Matondo Mputa. Toza vraiment dans les condés, vous avez on a 4 émissions où il y mon pays, ma patrie. Mon pays, ma patrie. Nenge to yebi yango biso nyonso na ba oyo bazaka habitude ya kolandango. Vous avez dans 4 émissions oyo parce que le betamaka au sujet il y a République démocratique du Congo et au sujet ya nyonso. Où est la politique, où est la sociale, où est la spiritualité, religion. Quand il y a mon pays, ma patrie, tabou dans la catégorie de l'Ibelaka, Nyoso. Et puis quand il y a l'émission Oyo, il faut me liper et belé misu au sujet, il y a ba makambo pe ba aspect et belé na makambo Oyo, tout ça dans la catégorie Yamboka Congo. Kasi lelo particulièrement, en tout cas dans ce que encore la bandeko. Bino ba Oyo, bo soko la nabiso. En tout cas, il y a cause région de Rabiso pour na masolo ou évoluer ensemble. Parce que n'est pas Buta, pas qu'on nous a bango. Ceux qui ont yé na souka, au côté si biso to tubinta bato stolier, tirer les micros, qu'on se plaindre. Alors, ceux qui ont yé avant, au côté de possibilité, il y a pour l'oba mingi, et à couper ça, ma kanisinayo, n'andenge et l'ongo bani. Kasi na kopesa encore une fois de plus avant la côte na kata mozindo ya oyo section na linga fungola mbote na ba oyo nyonso baza branché na kata radio du solo mbote na ba oyo nyonso sika bino bozali soki na lobina bana kotanga besika ata be tangu nyonso ikosi la kaka be na kotanga bino kasi bondima ete na pesa bino ka mbote moko en voir sika nyonso bozali to lingi bino mingi soki biso tozali sali pe parce que bino bozali mais li qui a été bozali et belé bozona ndabiso na pokwa na lelo. Alors bandeko bana Congo bandeko basi pe mibali na lingi da senga na biso to sala ba analyse ou na ko sala o ezali ba analyse sans passion na lingi te ke tango o ngana koloba ou tango yo pe koloba ezala apporter na passion moko boye ou émotion moko boye zuyo ma nostalgie moko boye memi yo okei okomiko le beta ba masoro mususu koloba biloko mususu oyo eza peut-être n'a rien à voir avec la raison parce que lelo to lingi to solo là vraiment rien que avec la raison ngala za mutu ya parti politique boye bomba ngona poche na yo ngai daza mutu ya leader boye bomba ngona poche na yo ngala za mutu ya église boye daza mutu ya nini boye spiritualité oyo en tout cas to singi bolimbisi bomba ya ngoma pembeni kasi lelo to lingi kaka yo oloba oyo ezana motema na yo ngai na loba oyo ezana motema na ngai koyina ngai te po oyo ngana koloba parce que tout simplement peut-être on a koloba
et qu'on à l'encontre de Oyo Katesaka, ou bien à Oyo Kroyaka, bien à Oyo Zanango fanatique. Mais tout dingi, tout solo, tout examiner ma fait, vraiment, négé en toute neutralité, tout dingi à Toyo Kabana ya Congo, Oyo Neba pour s'exprimer n'a pas qu'on en est là. Rien que Bana ya Congo, non pas Bana ya côté Oyo, ou Bana ya tendance Oyo te, Bana ya Congo, ba solo là. Dans le bâtiment pété, le 14 février, vous allez mokolo mokili, et bah quoi est belé à mokili, bazali ko fêter au toujours benga Saint-Valentin. Ce qui, tout le bito kende na ba origine nango, en tout cas wana kotika moko na moko, on a liquide bino nyoso, vous avez biso na radio de solo, c'est que vous allez na internet, vous avez la possibilité wana ya kende ko tala étymologie ya kombo wana, ya mo wana, pe ko yeba pe origine nango, mais je pense que là n'est pas vraiment le débat ya koyeba euti wapi kasi le fait est que le cause ya solo za ke lelo oyo ebele baza ko bongama ba la tabilamba kitoko po bakende ba feti bakende ba soirée bakende ko sangana po ba fêter oyo toza ko benga Saint-Valentin oyo zali feti ya bato oyo bazali amoureux. Mais la tête ya mon pays ma patrie comme to le bela rappel makambo etali mboka Congo. Congo comme azali maman na biso. Congo azali o tozobenga maman na biso. Et lorsqu'on parle de maman, c'est-à-dire que oyo aboti biso, pe oyo azali na kati ya libota. Et na kati ya libota, eloko pe sanga biso oyo azali bolingo. Alors, na kotala bolingo wana be lelo na ba oyo nyonso babengami congolais, ezala na bandeko oyo bazali na kati ya majorité alobi pe bango balingaka Congo ezala ba oyo balobi bandeko bazala opposition bango pe balobi balingaka Congo ezala pe ba oyo bazana diaspora combattant nyonso oyo bolingi balobi pe ke balingaka Congo. Alors to se retrouver que oyo nyonso azali mwana bimi na Congo alingi mboka na ye. Alors lelo tolingi tofongola espace oyo pour que, avant de compter la deuxième section, Motonio so oyo akoya. Motonio so oyo ako s'exprimer. Tolingite yoka, déclaration ya amour oyo yo, okosala vis-à-vis, ya Congo, pambate, et là la motomoko aloba, que l'amour n'existe pas, mais il n'existe que des preuves d'amour. Ce qui dit de part et d'autre, d'un côté de bord, nous sommes tous en langue, tous le Bactolingi Congo, et l'autre, oyo, et autres, sangue sont nyoso. Tolingi les loto yeba, bolingango ya Congo, oyo ya yo. Bolingango ya Congo, oyo ya ngai. Ezali, ndenge nini. Bolingo oyo ya yo ya Congo, ezali, lolenge nini. Alors, nous voulons aujourd'hui, vraiment, si on a cause à la moukousse, déclarer notre flamme à notre mère patrie qui est le Congo. La Koyeba peut que tant que toujours le Bela Congo, toujours le Bela Mamanto, toujours le Bela Mabelete. Parce que lorsqu'on parle du Congo aujourd'hui, hein, pour qu'on ait une PVT, tout qu'on ait une analyse moussou approfondie, tout ce qui est vraiment dans l'écolo. Dans l'écolo, c'est-à-dire tout le Congo, le Congo RDC. Tout limiter dans un sens on a déclaré flamme nayo par rapport à Mabélé. Mais lorsqu'on parle de Mabélé, c'est-à-dire on parle de la population qui habite. C'est quoi là? Oyo ako oyo azali ko fanda na coin wana. Alors beaucoup monde que tant que to le Congo to le belande oyo ezali population. Mais kasi avant ngai la paix ça oyo ngai déclaration d'amour et puis la paix ça peut moi quelques analyses oyo ngai na lingi na sala nako zongi sa maloba et pas il y a pas kundu les gars na éviter s'occuper akoki kosunga biso après ça biso pe oyo aye moi connaissance par rapport ya oyo Bengami Saint-Valentin na mokolo ya le 14 février oyo tozali lelo pas kundu les gars. Merci Bandeko, vous allez brancher 4 na 3 fois www.radiolesolo.com.
merci ndeko Soleil Pulula ndengo siliko créer so surprise na koyeba ete Valentine oyo kolobera eza bolingo parce que Valentin signifie pe bolingo qui est en train de bientôt bolingo ya mboka sikoyo bolingo ya nation patriotisme nationalisme oyo nyonso yo kobenga yango una na sepeli mingi pe tokozana mayele pona koyeba koma tokokumbela yango to koma kokumbela kabiso na ngambo wana. Mais pour nous, ce qui est normal concernant fête à Valentine, peut-être c'est le bamila déjà, mais le quoi appelle les alliés journée là et que peuple va sengi to meka un peu kosunga ba ko yeba un peu masolo à Valentine. Problème ozalité na ko pesa bino un peu moi histoire selon ndenga na yebe ba biloko ya fête à Valentine ndenge ekole kelaka. Alors sans plus tarder, biso na Congo na banza na tango tozalaki kokola. C'est normal que ngai personnellement na ebinante peut-être pour na koliming na ba région na ba centre ruraux na kwa iko zala kidiba biso mingi ba fête etali ba amour ba nini ezali peza koleka kaka na ba jour o ezali été clair de la ligne et bimaki donc na ba soir o komona so dans ba village to mona ki moi mo ité mais sanza e bimi. Et donc les gens repèrent ça clairement au sacanate ou quoi ça tourne à couteau le côté yango des places en tout cas beaucoup coulou et l'ombe hein moi vous comprendre les gens le quand même que bien tu peux taper moi bunda na biso wana et pas mettre croquer et puis hein tout c'est pas biso petit temps ligne auquel nango et puis moi mon lili ezongi nango et puis bat na bato bazongi na ba moi ba jit na bango na ba ghetto na bango na bandako na bango na biloko na zolo blanco boye. Ce n'est pas nécessairement qu'il y a un village kaka. C'est quand on a l'objet de vivre dans un milieu rural. Et l'une peut être un village té. Mais l'une peut être une région. Et dans la région peut placer l'équipe propre que Kinshasa est à côté de trop les sous. Parce que dans la Kin, Bakansa qui est ma peka, bisoto ba na Kin. Mais le Kinshasa est trop sale. Comparé Kinshasa avec Kisantu, moi je préfère vivre à Kisantu. Comparé Kinshasa avec Mbanzangungu, moi je préfère Mbanzangungu. Comparer la ville Belé, la Goma, la Kinshasa, moi je pars à Goma. Mais, bino ba na ba région, bino batakin, kaka. Donc, so na eu na ba milieu na biso riro, je parle ici, ba tu ya Kinshasa te. Pour vivre à Kinga na bien rata na na istawa na ba études supérieures, na ba mikolo tant to comme na bomba solo na kata kinwana. Donc, awa déjà to yoka na été. Boyoka ni to bovandi bo batu ba jeune entre bango na bango. Moba mur moba nzola ya mike ezolekana ezaba masolo déjà tozala kanango depuis ta bokoko na biso pe to tombola ki yango mena mikolo yo pour des raisons ya ba association na biso avec ba culture étrangère to perdre o ya bobiso de ekomisiko yo culture étrangère et ko dominer pour ye la biso masolo ya Valentine qui so tali bien Valentine na le kapeka kana baswar ngo pe biso pe ya biso za ko le kana baswar. Donc elingelo bete baye ko yiba biso babobiso na biso na makamotali Valentine oyo. Donc Valentine ezala kanango déjà me ba changer en forme parce que to linka ba biloko ba bindele ya watu comme ukansete eza masolo moko ya sika. Mais histoire na en réalité ndenge ezalele eza sango moko bishop moko ya église catholique na partie à Roma na Italie. C'était un saint, alaki bishop. Masolo azalaki dango kombole bien évidemment ezaka Valentinus amekai komona ete empereur na kati ya Roma empire romain oyebi ke lo bazalo ko ba américain balela ba bitumba ba grande puissance dans ce monde balela ba menga ko boma ba construire puissance na bango empereur na époque wana ya bishop Valentin musane ezalaki ya ko kanga ba jeune bango nyoso ba kene misala ya kisoda. Décision azwaka ezalaka kosala ete selon ye amonaka ete un bon soldat ya jeune précisément aza obligé azala célibataire de koshinda no tia micro na off pardon ba retour za kozwaka awa kitoko il faut kozala jeune ba soldat ya jeune wana faut pas bazala ba marié faut bazala ba célibataire donc a forçaka célibat na kati ya armée. Mais si que Bishop Valentin ye musane ezalaki ya kokena pemeni ya basoda oyo bazalaki ba célibataire bao ba koyina ko supporter vie ki célibataire
ayoka na ina bango keboya ngai na kobulisa kabino na bababala donc comment ko bala sa ba couple ya ba soda na kinsoki na mayele et là ko sala ete empereur a ko découvrir donc oh mais loi ya mboka ezo sala ete ba soda ya ba jeune baza toujours ba mpumpa hein balikom bon siko yo oyo ko changer loi na prison bazwaka Valentinus baye ko tsaya na prison likolo ya azako balisa mabala ya nzela nzinga ya pemeni ya ka to fande puis ya tsayi wa maboko pour que va se satisfaire quoi donc vous comprendre kama solongo donc après la prison wa kendaki masolo eza ko funda ke yepe na kata ya prison en tant que bishop fallait pas azala mutu moko na ba masolo ba nzola te parce que ba prêtre catholique c'est lo ba charte na bango c'est lo ba masolo na bango faut pas azala ka ba marier. Mais dans la prison, on chef à prison, il y a une fille na mwana mwasi. On peut aller en contact na ba prisonnier na kati pour visiter ka bango malé parce que papa na sala na kati ya boîte na kati ya prison. Ye bishop Valentin et ye la ki était ayeko kota na nzola na nani na fille wana ya chef ya ba prisonnier. Donc akwei na ye. Comment situation ko yebana parce que akomaka moi carte postale mo batie mo ba fleur ba masolo boye o za ko souhaiter que masolo ndenge lekeli vraiment na satisfait boye na bo et puis na sima a signé Bishop Valentin de carte postale wana e kangamaki basala ki banquette ba mena ba ko mona bon donc moi na ya chef à prisonnier ba prisonnier kuna azala rappel na bolingo na akota na nzola parce que carte moi monani signé Valentin donc azaka na love na nani na un certain Valentin prisonnier de cause le sous wana kutuba ko bomela sous bien na kata prison donc frère wana to bishop wana Valentin ayeko kufa donc ya mtu sala ka ete mokili tambo bani ko progresser na ndenge na bango ba ko conclure que babolingo ya ba jeune eza action moko si base ya muntu asalaka masolo oyo na kombo ya Valentinus qui est Valentin. Alors ce qu'on y siko na actuellement application ya ngomte komi ko René ya trop mikolo komi ko ya grave. Pourquoi bat bazo sepela ba biloko ba Valentine oyo? C'est parce que batu précisément ba célibataire ou ba jeune ba moniete eza date moko epesameli bango po ete bako wako sepela pe na jour etali love to nzola na tango za na mwa moko na yo et que jour ango oyi ko pese moi souvenir moi pochette mo bo o comprendre pour ba mère ba la ba pochette na série na biso wana Nicolo ba téléphone cellulaire oya oyo za ko tsaki mo manzaka wana kaka ka ozaka ko glisser zaka ko selu mwaka tindelanga masolo ant donc Nicolo so oza mutu moko oza na mwa moko na yo na jour ya fête ya Valentin il faut luka mwa eloko mo boye mingi na tie na jour téléphone cellulaire parce que toza bandombe toza ba congolais et puis ba mama na biso baza ba congolaise parce que bango na poto awa mingi okoyoka mwa carte mo boye ya ba fleur mwa bouquet de fleurs mo boye mais raison biso ba biloko tozo landaka ya bango mais aussi mate pa na biso parce que lelo ezwa liboke ya fleur kene ko pesa na une congolaise akotaloka na miso merci papa tsanga wana otune maman fleur angoyo 90% ya la congolaise je ne crois pas que ce qu'on peut essayer bouquet de fleurs ndako mona pesa que motema non téléphone cellulaire bango awa ba chocolat kaka au moins yo so moi chocolat mo ba kanyango na moi paquet mo ba tia care okangisa mwa basinga mwa ba fleur opesi na mwa moko na yo asepeli wana ba américain wana ba européen mais biso ba chocolat na ka so pesa wana mwa la petite kinzenzengo mana yo mo boye ye ba ka ta ko tala nga fongola nga na ka sene téléphone cellulaire sana kati donc encore sangu muna okoyaki ou bien moi iPad mo boye ou bien moi pad mo boye moi ba biloko ka boye ba électronique ngeli obi Nicolo. Donc aux hommes on a été donc comme un problème de soleil pour il faut tout ça ma solo na kati to ba été ba biloko to komi ko zo ya poto application na on a poto et ça na incompatible avec notre société pourtant la mondela ça il dépasse ba fleur rose peut-être 5 € à son bail on a moins coin le bleu peut
moi ma ekauki nango peme journée le 14 et passé ki nango masolo l'équipe ayelenga kutuba fleur mais biso tala téléphone cellulaire déjà 200 balles et koyaki ba pochette kutu mikolo na yoki banzele balingi suko yoka koma ba pochette te donc lingelo ba été fête à Saint-Valentin eza fête moko epa na biso eza nango ko simba penza te sur base ya eza nango ko tia biso batata na difficulté donc pour ngai opinion liboso na kopesa Saint-Valentin franchement faut to kombola ngo pe na ba agenda na biso na niveau ya biso bana Congo bana RDC pour tout ça biso ko toboka to ko biso ko satisfaire ba la petite kinzenzengo na biso te donc biso le la passe na fête à Valentin parce que oh non ça za moi petit chéri na ba été lelo azika qui n'a plus de 100 € pour nous satisfaire oh bango na poto awa kutu échange yo pesa ba chocolat nga na pesa fleur et c'est nango bango baza ko ça ba échange donc biloko ya ko landa ba copier coller et pas na biso za nango ko simba te donc fête à Saint-Valentin pas na ngai na lobi na calendrier Congo ko photo radio yango deko soleil pour et boto na zone sio maroba e boto mbuta nango otumbizamba botala ngai parce que la mabele ya Congo le tozolobela ebele makanisi na bango ezali kati na événement oyo tokobenga Saint-Valentin fête ya ba oyo bazala bolingo toboyi te je pense que biso nyonso toza na kati ya bolingo pe moto na moto pe azala moto na ye alors kozala na mokolo moko oyo nalakisa kaka bolingo na nani na oyo nga nazalaka na ye nayebi te. Mais là n'est pas vraiment si j'ai beau limiter moi maquiller le moi moké ça n'est pas dans ngayawa. Alors na ko le kapena ndeko shinando par shindano pardon ça. Hésité par rapport ya pas au tout ça les moké ceux qui aux alines le quoi koloba par rapport ya Saint-Valentin oyo avant que na salama analyse oyo ngai par rapport ya oyo na zobenga bolingo o biso photo traduire biso photo ça la déclaration par rapport ya mboka na biso oyo Congo oyo biso nyonso to lobaka to lingaka oyo biso nyonso to lobaka to bundelaka kasi to lingi to comprendre sikoyo bolingo yango oyo bato ba la gauche bato ba la centre bato ba la droite biso tout to lobi to bundelaka mais sikoyo bolingo yango ça traduit par quoi parce que si l'amour n'existe pas et qu'il existe que des actes d'amour alors dans ce cas-là acte yango sikoyo to poser de part et d'autre Zali nini ou ezona sa bolingo to na mboka ndeko shindano c'est ça wa yo le sait pas. Oui merci ouais ndeko sol ouais on a l'andi vraiment avec beaucoup d'intérêt si j'ai en fait premier point où est-ce qu'on échanger et on a Pakundu le grand na bana nous répondre Pakundu le grand pour nous Pakundu le grand d'après normalement aussi avec journée lelo journée à Saint-Valentin journée amour il faut la rayer na liste ya biso ba congolais tout ça là bon mais on a vraiment na s'inscrire en faux na mbeni parce que la partie que on a ceux qui yo lobi s'inscrire en faux faut pesa pourquoi na yango tenir yango parce que et le te na maloba papa na zone ça na kati ya radio du solo en tout cas za radio moko oyo to lingi to pesa matea que tant toujours sur le sur l'avant en grande personne alors ba intervention oyo yo koti oyo côté la kokanga ya mansima ya déclaration ou intervention monta pesi o tikalinga wana be toujours c'est pas la makasi mingi te mais o koki ko ça la parenthèse mais toujours oyo ko intéressé biso mingi za oyo ya yo oza kokaliza par rapport ya oyo ezali si la biso merci oui sina okoma na okoma personne oyo ngai mona okanisa propos ya sujet point auto bo soulever na mien bo sona minute sur raison na répondre na ndeko zambona pour parce que to ko réer journée à journée la journée à Saint-Valentin parce que c'est journée moko est important pour la biso tout kaka attaque kuna na Congo attaque sur ça est important trop la journée d'amour donc ce qui n'est pas zonga sikoyo na point oyo et ba neko loma awa entre Zambwana na Sol donc c'est-à-dire il faut comprendre que le de la Saint-Valentin la journée il y a amour
mais ndeko nani solo tu peux expliquer moi parce que makambo nyonso salema sur base ya amour balito nyonso moni toujours sala o pona mboka eza pona amour ndeko solo tuni abibo ok ba misusu wala ba bazana amour a pays mais s'il te plaît tu zona makele le mot grave à boye et na habité zo ta wapi le je na bande zo ta pana yo te zo te pana ngate bon alors on a évité pour ça m'a pas nayo alors mais peut-être que bon ça kuna et puis on continue intervention donc na bande ko ba nini ezala to bonte makamuso d'abord makamuso ezala na mokilio eza tourner tout autour ya love amour makamuso attention que la parole nzambe l'air Jésus-Christ yaki azoka 10 commandements a réduire ça quand yo yaki soki na 2 commandements que il faut milinga yo muninga ndeko zako milinga yo moko do makamu se concentrer na amour et les les journées les ndenge za célébrer lelo les journées amour oza ki ya mosta mobali ba amoureux ou bien ba couple na mabala donc les amour verbe dit amour donc en général les amour mais son côté na ba détail amour lokuta les amour o ezali ya mosta mobali copine amour ya mariage nakati ya ndako ya libala bovaka bobota bana na amour po ya zali lisusu ya ndenge lisusu kozala ngobo ya envers pays ozolutte mpona pays donc nisona ezala na kati ya momo omona amour donc amour eza important ndenge osakana te wana nanga naloba epai ndeko pakundongo ke non esengaki te rayer to comprendre yo papa nanga shindani siko kota siko na oya yo siko voilà justement donc na raisonnement na ngai na comprendre que au moins na surtout bito zo passer nous se concentrer sur mot tozobenga amour donc on a d'autres que ngai par exemple ngai à combien de kilomètres ngana na on a pays kuna mais au moins na sala ga nyonso pona pays na ngai ba marche to kitaka tout sala et ça pour amour donc nous comprenons que amour na envers pays na ngai est important trop alors les ana batu mususu pe ndenge ndeko sola lo bayi que oui ba na mboka ba congolais mais ba mususu pe ba cause na amour à pays mais ba ti aventurisme liboso ba intérêt personnel liboso ya monde zo créer ba trouble to zo mona awa mais amour ezali central ya kosakana te na nyonso to zo sala ngai lit nazo bunda pona na pays na Congo eza par rapport à amour na za pour na pays ya monde te répétera chaque fois donc amour na ko bango ke ezali bien nende ko sola développer ke ngona do eza mot clé ko sakana te mais leto na ba marche wana atuye sur la terre magaliboso ba ndeko tu ba terre ba bitala biso tu awa pona nini pona amour ya pays te awa tike o ya pona mutu kingambi o ya te pona mutu entel o ya awa ko sala marche ezali pona amour du pays donc il faut comprendre que nous sommes seulement amour mutu ezali c'est-à-dire au centre magamunyoso donc eza na base eza le mot très très important ba il faut vraiment il faut qu'on retenir un mot quoi qui est un mot exact ouais merci de regarder Shindano mais to kokota na mozindo poto megape ko yeba bolingwango eza nini exactement parce que c'est vrai le fait il y a quoi marche en regardant comme ça ne veut rien dire mais que il marche pour la nini parce qu'il y a un résultat que nous voulons c'est vrai que ça moi acte moko où on se déplace on va assister à quelque chose mais to kokota na mozindo la analyse pour la expliquer selon moi selon les éléments en tout cas candidaté zoaté considératé donc toujours ça rendre analyse donc moto azap na droit mais ça analyse tout tombete la ba fanatisme manga za mutaboye sur le bible il faut que ça va candidater ça va fait to parler là awa kasi la motion il y a procédure de 5 000 pas pour que ces propos ne soient pas mal compris na droit comme il a été cité la kozonga la possibilité à bien expliquer propos naie par rapport à Saint-Valentin pas que nous. Merci motion nanga ezali na place o ndeko Shindano Moisho azako challenge ete ngai nazako senga to radier
programme oya Valentin na kati ya mboka na biso na mon pays ma patrie na kati ya Congo na kati ya Afrika parce que ba eko yiba biso culture na biso oyo ya au clair de la lune bango une fois par an na février le 14 pour na kofetaka tata oyo abaye ko balisa basoda na kinsweki na mayele plus ye moko pe azalaki sango me aye kokutanaka na mwa na ya bato na kati ya prison kuna bakangaki en flagrant délit. Donc elingi koloba ete tout est mal parti si base de mensonges, si base de manipulation, si manque ya ko respectaka ba contrat na ba bansango. Bobiso siko soto kolandaka makambo oyo ezake départ nango eza déjà na kipelekese. Voilà pourquoi Kipeleke s'est écouté par Nabiso pour dire que biso tezala quitté que au clair de la ligne to que nekozelaka février mois moko boye non ya biso zaki naturel toza kozela ligne sanza ye moko aye la biso lumière oyo ko sala été éclairage on tango yaki eza phénomène moko pe immédiatement ezali attaché na psychologie to physionomie astronomique oza ko répondre sur base ya ndenge toza ko communiquer na les astres na bakisimbi na biso eza na mapata ba para na biso te biso pete mais nature eyela ki biso ba masolo oyo et il faut voir que tant toza ko sala yango il y avait aussi des parents qui savaient que eloko oyo ezali incontournable parce que ba jeune fille ba koli ba jeune garçon ba koli baza pe na masolo na ndenge na bango mais ezalaki suivi par des conseils techniques ya ba kulutu kekeba ntangunki ngona izanga mene donc line esi emati elinko loba ete soki pe otali bien na ba étude oyo tomoni même collé avec l'os du chango na ba étude oyo ba mama so bazali kozwa na ba pemela ba mama na bango okoya koyeba ete ce sont des choses qui partaient vraiment na période moko eza kofunda amour moko naturel eza koya nde bazako kebisa ba jeune fille o bazali na ba célibataire keba ba biloko boyo soki pe ye lo yenge ya feti oyo keba ekokumba kayo pe na ozwa nini duku parce que nini sanza emati et s'il faut voir cela très bien la plupart des femmes jusqu'aujourd'hui dans le monde balandaka pe cycle ya ligne na ndenge pe eyaka kobima premier quartier deuxième quartier full moon qui est ligne pleine babiloko ekinaka vraiment de pair donc il y a une certaine éducation ya makasi ezali koleka na babiloko oyo chaque deux mois peut-être comme on a ligne za koya na clarité moko makasi oyo za kosala ete batu bakoya ba sepeli est-ce que biloko ekele la différence na oyo Saint-Valentin différence za pensate parce que Saint-Valentin pe na jour le 14 oyo toza lelo tango eyaka bana ebele ba jeune fille ba jeune garçon ba kebisaka bango pete keba lelo Valentine noko bima kotoko bima rarement omona ke une jeune fille un jeune garçon ba bimi na jour à Valentin bon bazongi bo bamimaki masumu te ba okendeka quelque part pour basuki sa journée que faut ko compléter pe fête ba kena ko compléter on ndenge ba mona parce que j'étais au Congo écoutaka nga kuna Valentine moko boye j'étais surpris de voir ba jeune fille ba jeune garçon vers 20 heures précisément ba 19 heures butu bandiko ya balata ki demi Adamo na Eva na tuni me pona nini na balabala boye batu alegria pona ba bar boye de des années oh parce que Valentine a même quand na poto Valentine ngole ya kana modèle côté en Afrique te po bino bozaka ko yoka théorie benga leo na Kinshasa tout benga leo na Brazzaville benga leo na Pointe-Noire tout na bango fête à Valentine lelo zo le calendrier nini mais à ces jeunes filles bazo ananda ko lelo avec un film pour pas parler na bango alors ça sont des choses où ezali pe ko le kana tan na biso il y a au clair de la ligne muteza ko sala ete bokeyi kuna ba fille bele bazako zonga mfimbu bokozo ya ko sakana te moi je me souviens na kata ya famille nanga je me souviens na kata ba quartier na kolaki ba jeune fille o bazonga na clair de la ligne pe ba betami na ndenge ya somo pourquoi passer côté ba kena kibenga bango Sophie Madoe mais bon maman ngaye mais pendant les 5 minutes passer kaka place na ko benga bien na seba mafwengi oyo baba forêt oyo ozo répondre te après 3 minutes maman ngaye yo eli koloba ete ce sont des jeux moko ya mabe ezako le kanata ya au clair de la ligne remplacé par Saint-Valentin et Saint-Valentin pe ba salité et belé ezako le kaka ongo kanga jeune fille na ndako yeba ete mwana banda masolo zela na jour lelo okoyeba
parce que vous avez théotétique et ngafona kende akutana camarade ni nao akoloba na yoke teke chéri nanga. Donc ici je vous apporte des réponses aux claires et nettes et za kofunda ete ba love ozo lobela ba parents na leloyo ya Saint-Valentin. Moi je suis un parent, je ne crois même pas yenga na madame nanga que vraiment ça nous intéresse cette fête de Valentin parce que ma solo nanga na mona tena na simba tena na yebite pona inozela kaka jour le 14 ka pona sala yango. Mais oh, il y a clair de la ligne, et ça est très significant que même ba maman na kata bandako de femmes mariées, ça veut déjà que eux, na za na 4 bana 5 bana lina ko baksate. Na jour ngonda izanga mene, sanza e mati, et ça journée moko en tout cas na lingo baksa 6e ou 7e mois na te. Donc si voit que nous venons de perdre une certaine richesse mutuzala ki na yango, pour la remplacer on a moi ba jouer mike uti na poto. Donc ndeko shindano soko zota na yo tika na tela suba mama mwanze moko muke awa ndeko papa mayama na studio ako iko kamba biso de ero wana peut-être tanto ko zonga to peso emotion pour to ko koma ko bimisla nzube oyo ete to remplacer Saint-Valentin par au clair de la ligne biso to bungisi non. Donc l'impresario Joachim Zambona katina émission Mon Pays, Ma Patrie, Bisika Ozali Kozongisa antenne et pas ndeko na biso Soleil Pululu au Kambabiso na section na yo oyo yo siliko déclaré était le 14 février journée ya Valentine ndeko shindano makele beleza ko yaka ezo utaka pa na yo ezo ko kangaka micro na yo pe ndeko Soleil Pululu tozongisa baloba et boto mbuto na ngai le 14 janvier 21h passé de 12 minutes en tout cas dans la katia Mon Pays, Ma Patrie. Oyo tomekei kosala moi parenthèse aussi hein, pour parler na oyo tobengi journée à Saint-Valentin comme cela ils ont un peu fêté partout na ba mikili et ebele et notamment na mboka oyo biso Congo pambate toza na kati émission Mon Pays, Ma Patrie, à savoir que notre pays c'est le Congo RDC. Alors dans le bas qui a commenté qui peut que na kosala moi analyse par rapport à autre bengi Saint-Valentin parce que na linga qui tout ça la déclaration d'amour que mutu al pesa bolingo ala que sa bolingo nae bien allo bela bolingo nae ou a expliquer bolingo nae par rapport à Congo ou mboka na biso. Alors na
concocté moi analyse na sali par rapport il y a trois bords hein, trois secteurs il y a la population na cadre na sectorisé yango bengi ba oyo baza côté ya pouvoir donc majorité présidentielle la bengi ba oyo baza na opposition na bengi ba oyo baza na société civile ou na diaspora combattant résistant ou nyonso wana toyebi alors ce qui au tali na monoko ya batu nyonso déclaration za que non tolinga Congo alors et bien peut-être balinga qui ango pété mais pour la majorité là au babengami congolais balinga qui ango le 31 janvier dernier to pona ki match oyo équipe ya Léopard et Bekaki alors Jourwana semble-t-il que ba congolais en tout cas ba oyo bazaki na kota la match wana ici ka nyonso bazalaki Jourwana balingana ki tango Congo Léopard était qui but pour ba c'est pas les pour Congo ne de kotia ce jour-là on n'a pas vu la majorité. Ce jour-là on n'a pas vu les opposants. Ce jour-là on n'a pas vu les combattants. Ce jour-là on n'a pas vu les résistants pardon, mais on a vu que les Congolais ont manifesté qui jouent à la par rapport à l'autre comme là qui moque à la banque. Et qui peuvent montrer unité malgré tout et qui manifesté Jourwana. Alors na ko déclarer bolingo oyo wana boye analyse on la salle ezali boye bandeko en tout cas eza analyse moko oyo ezali na tendance moko te eza dénudé de toute émotion mais aussi de tout fanatisme parce que je suis fanatique des personnes sinon na mboka oyo ya biso oyo tobengi mama na biso Congo analyse oyo ya liboso na ko banda yango peut-être que lelo mais je pense que on n'aura pas suffisamment le temps mais par la suite il y a des missions où on a support en tout cas vous aurez la suite il y a analyse par rapport il y a trois secteurs où on a tiré par rapport à la population où il y a biso alors en tout cas on supporter un loba yango par battre les akofingate les articles au montage syndical vraiment analyse par rapport à la fait autour analyse et même nga pour connaître ça tant que le bin n'a pas découvert où est basé la majorité parce que bangonde mutu ba simbi bazo ko diriger mboka Congo lelo aussi bien sur le plan politique sur le point social sur le point éducation sur le point nyonso oyo etali que mboka etambola bangonde bazo diriger yango et je pense que nous sommes vraiment là sans ignorer que lorsqu'il se passe quelque chose dans le Congo, il y a un média là qui est là, il y a des gens qui sont là pour parler au nom de ceux qui sont en train de faire, ils les justifient et ça fait quand même plusieurs années, tout le monde est en Congo et cela a commencé depuis même avant que le pouvoir autour de le EIA, Makambola, c'est Bandara déjà. Kasi, ce qui n'a pas par rapport il y a amour, par rapport il y a déclaration, il y a amour, au bandeko na biso. Au bazali na kati ya autobengi majorité pambate bango pe ba lobby balingi Congo alors pambate po bango balingi Congo c'est-à-dire que amour wana saka na malobate mais na ba acte alors to komeka ko examiner ba acte o bandeko la biso ba poser et les allez ko témoigner selon bango amour na bango pour na Congo na kolanda bango ba lobby ki bazo sala et qui basa la projet ya société et nous avons la majorité société projet des sociétés dans bango zali qui a 5 chantiers et puis comme modernité ou la modernité et la révolution ou la révolution. Nous avons la projet Owana sur le terrain de tout total les 5 chantiers et la révolution et la modernité. Ils allaient accès essentiellement on les a les preuves il y a amour au ya bandeko donc et loko bango ba moni bazo pesa Congo et loko ba moni ba pesa population ya bonde bango ba sali o ya qui renfermé encore renfermé na kati ya ba projet des sociétés au ya bango par le qu'au travers de ba projet des sociétés na bango ba bongisi ba nzela ce qui est en partie vrai ba sali ma bilo ke belé loko sont vérifiables et puis attestables mais une chose est sûre c'est que la kati ya ba projet de soana ils ont manqué cruellement d'innovation. Pas maté, ils n'ont fait que rénover les vestiges qu'on a hérités de la colonisation. Parce que depuis que même dans 1960, tant que l'indépendance, tout ça, ma condition, c'est succéda qui n'a qu'à Congo.
mon côté arrivé pour bâtir où il est pour sika, mais tout ça pour dépenser mon énergie pour restaurer quelques vestiges où il hérité na indépendance, ba vestige oyo et belé ya bana Congo, surtout ya bana oyo to bengi bana bilaka to bazali ko boya yango mingi, bazali ko tia yango pembeni pambate yango ezali biloko oyo peut-être que ezali ko maintenir biso la position moko ya esclavagisme. Et na kati ya déclaration ya amour ya bandeko na biso oyo ya majorité, déclaration d'amour est na kati ya oyo tozomona comme urbanisation, l'architecture urbaniste, mais il y a aussi dans l'architecture politique, il y a aussi l'architecture éducationnelle, il y a aussi l'architecture sociale. Na kati ya tozomona kaka ils ont manqué cruellement la véritable modernité. N'évitez ce qui modernité ils allaient pour copier où ça macadamie na poto. Parce que lorsque on écoute les gens parler ou les politiciens discuter entre eux, au moment où il y a toujours la référence. Ah voilà, en France, ça va makaboy. Les États-Unis, ça la kaboy. Dans Mboka boy, ça la kaboy. Les gens m'ont bêté à copier ce qui marche ailleurs, ça pourrait aussi marcher chez nous. Mais jamais tu yoka ke et loko oyo et salami et witi pas une bisomoko et ça les fruits à penser la bisomoko to sali yango pour la biso ou pour la population la biso pas maté. Je pense que bah eux même pas bazo diriger Congo lelo, eux aussi font partie du peuple. Parce que la quatrième population paix parce que on peut pas les prendre les mettre à part. Mais curieusement dans l'architecture politique où ils allaient preuve ya amour paix pour la population au Congo. Ça manque aussi cruellement d'humanisme dans le sens que, au moment la façon de diriger le pays, ils ont copié exactement ce qui se passe à l'Occident. C'est-à-dire qu'il y a une oligarchie, un groupe de personnes qui sont là. Bango est plus important que les autres. Bango a droit, il y a la banda kwa kitoko. Bango a droit, il y a la mito kwa kitoko. Bango a droit, justement, il y a utiliser des vestiges ou rénover RCT de la colonisation. Parce que la population ne s'en sert pas. Bango a le droit à tout un tas de choses, mais les autres non. Exactement comme nous le voyons dans des pays dits développés ou dits démocratiques. Il y a toujours une élite qui est là, et kabola la société entre les riches, la classe moyenne et les pauvres. Et nous sommes nous aussi dans la même architecture. Voilà un peu Nazo Kobenga comme une preuve d'amour de la part de Bango pour le représentation à Congo. C'est ce que eux ils ont trouvé mieux de donner au Congo comme preuve d'amour parce que Bazo déclaré qu'il va l'ingérer Congo. Ça on ne peut pas le nier. Voilà leur preuve d'amour et allés au Yoanake. Voilà, nous sommes au pouvoir, c'est nous qui tenons les rênes du pays. Bissot est plus important que les autres. Bissot a le droit à l'Nyoso et Bissot a le droit à Karamutu. Tout a le droit à libérer, tout a le droit à Salaboué, tout a le droit à Pessaper à Kosoa. Voilà, allez. Preuve d'amour, malheureusement, cette preuve d'amour, ils allaient calquer à 100% dans ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et c'est que beaucoup aussi sont en train de combattre et de refuser. Nous sommes là, ils ont dit, analyse au cas de par rapport à la preuve d'amour au but de ce moment en Congo. Au niveau économique, preuve d'amour au Bandeko, va trouver mieux, il y a que ça là. Quand il y a population, c'est qu'on parle de la croissance, deux chiffres, ceux qui 10 chiffres, ceux qui combien, n'aille pas maramba économique, pas m'inviter, en tout cas, mais mais curieusement, le langage là, ça ressemble à ce que nous entendons ici en Occident. Le pays occidental, où il vous parle de l'économie, l'économie à 2 chiffres, l'économie à 4 chiffres, l'économie à boyer. Mais, curieusement, au Congo, je pense que ceux qui sont de la diaspora, essentiellement, se rendent compte parce que, à chaque fois, la diaspora, ils sont contraints, il y a que Tindaga 10 chiffres, il y a que Tindaga Mbongo parce que, tel est malade, alors moi, que ce soit netté, il faut que Tindaga Mbongo, il faut que Tindaga Mbongo, il faut que Tindaga Mbongo, docteur Adingo Simba été. Oui, Azangi Minerval, il faut que Tindaga Mbongo, c'est noté par dans la classe. Oui, ça fait Mikolo Belé, Fadin Zalatolier, tout ça, besoin de Mbongo. Ça, je pense que la diaspora est bien placée pour témoigner que, Tindaga Mbongo, nous sommes pas Kosunga, Bandeko Nabango, ou Bazali, na Congo. Mais maintenant, on se demande maintenant, cette croissance-là, où Bazo le Banabiso, cette croissance-là, où ils allaient comme preuve d'amour, où
bandeko oyo bazo diriger Congo balingi balakisa na Congolais que non voilà toujours travailler pour la croissance dans la Congo mais ils ont monté pas battre souffrance on aller et la diaspora ba ko témoigner yango parce que chaque mois en tout cas bah mbongo ok parce que batu kuna baza ko souffrir baza nango besoin maintenant on se demande croissance wana ezali ko uta wapi voilà tout l'amour oyo bango balingi balakisa ba Congolais yango et ça manque cruellement toujours na eloko ezali propre ya biso moko. C'est comme si que nous on était incapables de proposer le moko oyo exactement tant que moni yango mutako témoigner le biki en tout cas oyo ezali eloko ya ba Congolais et ça 100% fait par les Congolais ou 200% fait par les Congolais, ça va être copié ni à gauche ni à droite. On se retrouve là comme si c'est impossible nous ya kobimisa le moko eza ya biso moko. Mais là n'est pas vraiment le problème est d'analyser un peu les faits par rapport il y a preuve d'amour oyo ezali exercé à l'égard de la population vis-à-vis des Abatu oyo baza au Simba direction ya mboka par le but de côté politique bango basindi côté économique bango baza ko sala côté sécurité bango baza ko sala pour la population et côté éducation la même chose côté l'éducation au moins que ça passe mingi pour lorsque on parle de l'éducation na kati ya Congo okomona ke ezokende mingi na bandeko oyo baza censé diriger ou conduire l'éducation en mboka bana na bango en tout cas d'une manière générale bakenda même pas l'école en soki bana ya groupuscule oyo wana bakenda l'école na Congo ezala école moko oyo eza dirigée par des étrangers na Congo non pas école oyo bango baza censé travailler pesa Congolais azala éduqué pour que l'OBP a pouvoir la autonomie pour se diriger aussi bien sur tout le domaine que ce soit politique, économique, militaire, sécuritaire et tout autre. Et sur le plan de l'éducation, on tombe toujours dans la même chose. Naba école où la biso batotangisa biso encore jusqu'aujourd'hui que c'est Diego Kao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, du fleuve Zaïre. Et là où les lois biso tu es bien que les alliés par changement terrible. Mais aujourd'hui, tout le monde a que eux là censé témoigner quand même l'amour pour donner une éducation véritable à la population. Nous nous contentons encore vraiment à recopier, vraiment à faire copier-coller de ce que nous impose en quelque sorte l'UNESCO. Voilà un peu mon preuve d'amour oyo bango bandeko na biso bamoni ya kopesa na peuple congolais comme ndingisa comme preuve que bango pe balingi Congo pambate on va les nier et on va pas les refuser ce droit là pour le balingi Congo, mais voilà un peu sur les faits hein? Je parle sur le fait sur le terrain. Il en sort que les choses sont comme ça. Voilà un peu leur preuve d'amour. Mais je pense que Mbana Oyo Yassima n'a qu'à poursuivre l'analyse pour démontrer aussi la preuve d'amour où Pessamina Bandeko au bazar à niveau de la position. Preuve d'amour où Pessamina Bandeko où nous sommes dans les bandes diaspora ou compagnie. Preuve d'amour où Bango peut bazar au Pessa comme pour déclarer leur flamme par rapport à la Congo. Mais na bandi pour les lots pourquoi pour pas qu'on la salement virgule la zone c'est malba là faut qu'il y pose les kabakisa en tout cas au bakisa matondo. Merci Nandingo Siliko pesa ngai antenne na ndeme pe na sepemi ndenge zaki invité na première partie oyo yo o proposer ki biso ke ozali na makabo ya ko loba na biso concernant journée à Valentine qui est journée oyo ngai na tiaka ngokate. Mais okumbi biso na ba masolo oyo yebisi biso ete bolingo yango tikato appareil yango to couple yango avec bolingo ya pays denye bat baza ko sepelaka Valentine biso pe fallait peto sepelaka pe na pays na biso malheureusement toza na kilo wana nani ko sepelaka na pays na biso te passé depuis que le Congo existe le Congolais n'a jamais bénéficié de ses droits dans son propre pays. Donc merci le ko la fongo biso awande yango muteko kumba biso pe na koyeba deuxième section oyo ngai na linko kumba na émission Mon Pays Ma Patrie.